mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuva mu télévision boye ibolamu na kati ya émission na bino mokolo malelo. Tobosanite ete na kati ya émission ye mokolo malelo ezali esika wapi toyoka lisusu bongo koyekola manaka na biso baindo kolanda bongo calendrier africain. Lolenge yango ekotambolaka na mikolo na yango na babopemi na basanza pe bongo na bileko. De bongo to lisusu bongo libola bino manaka ya baindo pamba te biso pe baindo to yebi ete to libongo na manaka na biso. Bomo misa na kati ya émission iye to koyeba kalolenge nini to la mokeli. Mokolo ya lelo to ali mokolo nini na manaka na biso. Lolenge wa to kumbela kabino tango nyonso na nzela émission iye ba différentes dates du jour kon la manaka na biso pe bongo manaka ya bapaya. To tombeli bino penza boye ibolamu na kati ya émission iye. Esengi to yeba ete mokolo malelo kati na manaka na biso to sali bongo mokolo mwantsona tukumi bale na sambo na sanza ya minei kaka na bopemi ya sambo ezali bongo bopemi ya suka na kati ya sanza ya minei mobu monkama na tukumi sato na mibale kaka na eleko ya mvula ntete ezali bongo eleko ya yambo na kati ya calendrier africain to pe bongo première saison. Soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo malelo to ali bongo mardi le 12 janvier 2021. Tokobalisa kango na manaka bapaya pamba te boso suli ya malonga ekokoka bongo kozala lolenge kani manaka na biso ezali kotambola pe lolenge manaka bapaya ezaleli. Yango toyebisaka bino ntango nyonso ete na nzela ya émission oyo mokolo malelo ezali sika oyo tokoyeba kino soki topesi yango ntango biso pe tokokoma esika ya koyeba lolenge kani manaka na biso kotambola kolimbola yango ntango mosusu kutu koleka biso. Kasi esengi toyeba ete na molai ya manaka na biso tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso bomo misano to miseli kobandela yango pamba te boso soli ya malonga ekoka penza kozala. Mikolo minei yango mokolo ya yambo epai na biso ezali mokolo ya konso. Mokolo ya mibale ezali mokolo ya nkenge. Mokolo ya misato ezali mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezali mokolo ya nkando. Lokola lelo tozali bongo ntsona tukumi bale na sambo. Nikoloba ete tozali na 3e jour na kati ya 7e semaine na 4e mois pe na mobu monkama na tukumi sato na mibale. Tobisaka bino bopesaka ntango na émission e po yango nzeli koyekolisa kotangisa pe kososolisa biso lisusu manaka na biso baindo lolenge yango ezalelaka. Tokosuka biso na bino wana te kaka na kolimbolelaka bino manaka ya mokolo to pe na kokumbelaka bino ba événement du jour kasi tokoleka lisusu na kotombelaka bandeko na biso babota bongo mokolo malelo bambotama elango na boyike totombeli na banso bambotama elango bisika bozali kimia mfumu kimbangu ebakisela bino lisusu bongo mikolo ebele na kati ya bomo ina bino na tina ete bokokisa mai oyo bosila koyena mo na kati ya mokili. Matono mingi bandeko balandi ya solo na kati ya émission iye tokokabonaka biso na bino bongo te soki totalité na sima nini oyo bandeko na biso ya régie balengeli lokola vidéo du jour. Totike sike pa ina bango tolanda vidéo du jour ona bokebi biso na biso kutani na sima na yango. Et là quand le sol et le sous-sol appartient à l'état to mabele na se mabele zali à l'état ngonani bosimba malamu. L'état colonial elingi koloba mabele komi ya mundele yokolo mabele ozana tina ya komeka kutu kosimba te lokote. Okoko tonga ndako munene te okoki kosimba bisalelo ya tina ya mabele na bino te toloba diamant toloba or toloba nyonso okoki kosimba yango te wana eza biloko ya mindele bino kaka bamatonge na bino bamayebo na biloko misusu nyonso ya tina ezala ta nzete eza ya mundele pétrole na bino eza ya mundele asala manson po ete agere bino atieli bino administrateur de territoire awa na Afrique bosimba malamu basali ba service otokoki tobenga ba gardinage na lolenge nini basali sous armée batie na Afrique pona protection kobatela mabele na bango bati la police ya bango pona ko matraquer population pona bavandisela bokonzi na bango ba utiliser biloko mibale ba religieux bango bakobanda kokosaka bino
babeti yo na ngambo oyo pesa so letama mosusu bakosa bino mokili oyo eza na ntina te mabele oyo eza na ntina te bino bokokende na bino na lola nzambe abongisela bino kuna bokende kolia bamalala bokende kolia bapaipai na banana kuna na lola matono mingi bandeko balandi ya vomu television ya solo tango bopesaka mpe ngonga na bino ya kolandaka manaka na bino kati na vomu television oyo koyaka lisusu bokotangisa bino mokolo na mokolo totondi bino mpenza botondi totondi mpe lisusu bongo botondi équipe technique mobiba ya vomu television basungaki biso po tokomela bino kitoko liboso ya bandako na bino tokuti kolanda biso na bino ezali bongo video du jour ya mokolo mwa lelo kaka extrait ya conférence ne songendi la basili ya kosala ezali na ntina mingi pamba te na nzela na yango tokundoli baboyebi ebele oyo tozangi bongo koyeba ebele ya bato lisolo le 4 janvier toyebaki yango mpenza te ekolekaka biso kaka bongo inaperci kasi na nzela ya motangisi nde sika toali koyeba mpenza mai nini elekaki mokolo yango mpo ezali mokolo ya lokumu oyo bakoko na biso basopaki bongo makila yango toyebisaka bino botikalaka branche na chaîne na bino vomu television mpo na nzela na yango ekolakisa bino ebele ya makambo oyo tozangi bongo koyeba kibia mfumuki mbangu ekoba koyingela okati ya mabota na bino mpo na biso na bito kutani bongo lisusu na mikolo misali koya nso na elamu na mabota na bino ebele bayebite utamokile kelama esalima mibu ebele olelo yebandite